La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Bonjour la famille, mbote bandiko bolandaka biso, mbote na bandiko nyonso o bolandaka vraiment Xile Botelwa TV, mbote esika nyonso oyo bozali. Bandeko na nga likambo ezokende grave, likambo komi sikoyo nde ya makasi. Bomoni na miniature na nga na présenter bino papa na biso José Nzita. José Nzita azali musicien gospel o biso nyonso toyebi o apambolaka biso na banzembo na ye kitoko ayembaka oyo vraiment apambolaka biso na banzembo malamu ya gospel musique nzambe o ye ayembaka. Alors bandeko lelo bokamwa na teli bino José Nzita po nini eloko nini o ezoleka kaka na cadre makamba concert a pasteur Mike Kalambai bino mo bozomona batebele bazoloba bino mo bozomona makambe bele ezoleka. Excusez nga ngongo eza bien te bino mo bozomona vraiment makambo ebele oyo ezoleka. Alors lelo na memeli bino papa na biso José Nzita tokomeka mpe kosolo lelongo na bino tokomeka mpe koloba pe na kotiela bino ba audio o toza nango awa eza vraiment video o na kotiela bino boyoka pe ndenge papa na biso José Nzita asalaki intervention na ye et puis boyoka ndenge batu baye ko intervenir par rapport à l'intervention, il y a papa José Nzita pour notre frère Mike Kalambai. Alors, bandeko na nga na pesi bino mbote kama ndenge ezalaka boyebi déjà na Xile Botelwa TV tolobaka toujours bonjour bonsoir yango vraiment edépendara mingi na ero kolanda biso. Donc na ero kolanda Xile Botelwa TV yondo koyeba okozwa bonjour topé okozwa bonsoir. Alors wana na lina tshela bino na papa na biso José Nzita avant tokota vraiment na analyse na biso ya lelo. Ndeko na nga so eza mbala no liboso okoti na Xile Botelwa TV so eza vraiment première fois na yo o visiter biso atolobaka toujours abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso donc tolinga ba partage na bino, partagez biso na Facebook, partagez biso na Messenger, partagez biso na WhatsApp, donc partagez biso vraiment partout et pas iwapi oyo émission oyo ekokomela bandeko bayeba na kotala bayeba na komona eloko nini oyo ezokomela lelo ba musicien ya gospel na biso. Alors bandeko nanga tolanda Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe,
fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine, bapapa tobosani binote, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis, posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Kongo toteli bino pub na biso ya Gavker. Balobi bandeko nanga o nyonso oza maladi. Ndeko nyonso oza na ba problème. Oza na maladi ozoyeba te okosuka nango owapi. Omeli bakisi ebele bando banda kotezo bakisi na hôpital ozwa résultat ya malonga te. Omeli bakisi sans obika. Ndeko nanga mekaka ko contacter Gavker okozwa vraiment solution na maladie nyonso oza nango. O couple baby pona ba sentiment eza lisusu te yaya contacter ka Gavker okozwa vraiment solution na maladie nyonso oyo oza nango. Livraison na bango eza partout. En tout cas bakisi na bango ezo traité pona libela. Eza te kende bakisi msuto monaka omeli yango et traité na minute na après ka esili nango. En tout cas na Gavker assurance ezali traitement eza pona libela tango meli bakisi obiki mbala moko pona libela. Alors bo hésiter te bo contacter Gavker numéro eza wana livraison na bango eza partout na monde bobimba. Bandeko nanga so tokozonga na likambo na biso ya papa na biso José Nzita oyo esali vraiment passe na peuple congolais. En tout cas José Nzita balobi ke abangaka Mike Kalambai. Selon ba propos ba journaliste, selon José Nzita ndenge aye kosala intervention na ye na affaire ya affaire otoza nango ya stade des martyrs, affaire otoza nango ya Bibembe oyo ekufaki na stade des martyrs, affaire otoza nango ya papa na biso Mike Kalambai concert na ye elekaki bongo na stade des martyrs. Alors balobi ke José Nzita azobanga Pasteur Mike Kalambai yango aye koloba makambo oyo alobi. Est-ce que José Nzita akoki kobanga Pasteur Mike Kalambai? D'abord José Nzita na Pasteur Mike Kalambai na ebite so bazana marambo mobwe entre bango mibale pour que internet lelo ya olobake le frère José Nzita azobanga Pasteur Mike Kalambai. Ngana oloba toujours affaire oyo mutu na mutu ana ndenge ne yo olobela. Ngobande ko notela bino video ya papa José Nzita. Notela bino ango après to continuer vraiment. Affaire oyo mutu na mutu ana ndenge ne ozwela makambo. Mais peuple congolais a au comprendre ngo telelo to moni frère Patrice Aleki asengi pardon à peuple congolais. Pourquoi frère Patrice asengi pardon? C'est parce que amoni ke bato ebele ba yini basala nzambe grâce ya likambo o eleki na stade des martyrs. Et ana bato musu balobi ke non bato ba mi kufeli bango moko étouffement maison bato ba bengi pe ba sacrifice bato bazali mutu na mutu alobi likambo na ndenge na ye. Alors comme monde entier etomboki pona likambo ngo to moni papa na biso nani papa Patrice frère Patrice Ngoi Musoko aye na TV asengi pardon na peuple de Dieu nyonso. Tant que aza chef ya gospel, tant que aza membre, aza chef ya musique gospel, aye asengi pardon na kombo ya batu nyos, na kombo ya gospel mobimba. Frère Patrice aye asengi pardon. Alors mutu na mutu ana ndenge na ye ya osala analyse na likambo oyo. Batuni pasteur nani papa na biso José Nzita batuni ba question, bolinga ke José Nzita a répondre ni.
afinga pasteur Mike Kalambai aloba mabe pona pasteur Mike Kalambai po biso batoto yaka nango na internet po biso batoto yaka nango to ya nango suna ndenga elulu to lukele sous problème non à répondre calmement à répondre kitoko à répondre bien ko inviter Wera ko inviter Fali ko inviter eza mabete baza bato vous croyez que Wera nda sambela vous croyez que Fali nda sambela non. Vous croyez que Wera nanda kuna sambelaka Wera sambelaka preuve ane que moi sinaza mama pasteur asambelaka ape na église oya kotaka apesaka bo offrande na ye asambela botan balo bato gagner ba âme to gagner ba âme ndeni alors na otiela bino vidéo ya papa na biso José Nzita to landango vraiment. Après, tu continues analyse na biso ya lelo. Ndeko nanga o koti mba liboso na Irsil Boteola TV en tout cas au s'abonner, au commenter, au partager. Ah vraiment tu lobara beaucoup plus ba abonnement na bino ya ngone tozara na mo besoin. Donc tango koti na Irsil Boteola TV, tango zo s'abonner ko bosa na te cliquer cloche de notification pour que tango nyos to kota ba analyse na biso o komona yango esika nyos kozala. To landa papa José Nzita après tu continuer analyse na biso. À faire concert à pasteur Mike Kalambai. Noyeb sabino elobisina bato balobarate. Elobisina bato o balobarate. Tolanda. La yebi que pasteur Mike sa pasteur tozo mélanger makambuto. Fali aza ndokite. Ofi aza ndokite. Wera aza ndokite. Ozoyoka. Uzana maitele bino voli. Likambo ko la motema ko la nzambe. Moi imposer la ngomba tute. Bate ya kabatu po mutazo wa conscience abotika mabe ya bongo na mutema. Kama kama tema bambara ya muteo yo po bongo na iloto ko bongo na telo to paso mutu. C'est ça. Le ko ala ki busala kawa. Papa no ko so benga bapaka lo bita mususu ba munga ko ba pasteur ya église na bi. Oh Christ est venu pour tout le monde. Nga so la za musala na nzambe da kuna entourage kanga na ba wera ba woya. Awoya po pe musangate. Awoya po yo ka bakamunga na lo ba ya nzambe. Voilà. Nga ona ko lo bande ya ko convaincre yepo lobi yepa ko musala nzambe. Qui c'est ozomona bino musuto jango ne mate kobenga bango ngolo bateka ye aye koyemba mala l'aise ko la podium. Non non. Ayemba ki pete na podium. Et on fait qu'on travaille pour un stade tant que possible pas payer. On sait jamais donc ma vie que dans un côté la tout mais en réalité biso to la église au milieu du village nous recevons tout le monde. Amanganga na bancho na bayaka na église. L'église de sika et bongo sika batu mutema esika batu baso kama le banzambe una ezali conseil ya pasteur moi na nzambe nda so beta. Ko pena wona we aya kotala umona soki ya yo ko kana ya biso ko. Ama se ngoka ke Yesu na biso ali ko na bino. Ali oyo kotonda wana ezali Yesu taosala mo. Yango akoyebisa pe wera un jour comment nous ka muta Yesu on s'en a plein peu le quoi. Oui, ça constamment. Yo banga mai makasi o pena ba banga na éviter nga pena ko batu ba le bate. Ozomona ba papa mususu ko le bien na ka église ba comprendre ngo ba pe. Albaki yango juste pour na marketing. Bande kona ngai nasi boyoki boyoki makambo o papa na biso José Nzita alobi. Personnellement nga na mona nga eloko ya mabete o José Nzita alobi. Na moni eloko ya mabete o internet to yo lobaka José Nzita zo banga Mike Kalamba. Mamba nzambe o bomona bandeko nanga mamba nzambe za compliqué. Mamba nzambe masutu mamba basala nzambe o bozomona. Mamba basala nzambe za compliqué. Souvent biso ba journaliste o to posera batumsu ba question na ba analyse na biso peto luka kolukela bango problème. Na astir na vidéo on a teli bino bolandi comment papa na biso José Nzita aluki a éviter question moko batuna ki wana ce qui pourquoi abanga ka pasteur Mike Kalambai. Bandeko mutu na mutu ana ndengene azo analyser likambo o ya stade des martyrs. So bolandaki makambo ya papa na biso ya frère Patrice o bauta otiela bino na internet aso bolandaki yango. Boyoki comment frère Patrice alobaki. Alobi ke c'est regrettable. Ana passe na motema mais na minute loko ya ko senga na bana nzambe ezaka pardon. Na minute eloko ya ko senga na bana nzambe ezaka pardon po bato bele ba perdre kondima na bango. Bomonika na faire stade de martyr o ezana bato bele ba perdre kondima na bango kaka na mambo eleki na stade de martyr. Mais lolo e kamusanga ce qui papa José Nzita a osala analyse na elo lenge ye asaleli yango meto luka to komisa mo likamoa munene.
toluka toyesa ngo likambo moko boye bolingaki aloba ndeti nini alobi o esengeli aloba toza na besoin apesela ngo ndeti ndenge nini oui alobi ya solo eza na ba ame musu eza na bato musu bakimaka bango te eza na bato musu tokokima bango te eza te ke comme fali ayemba mizika mokili moye fali apesa na ta mbote na jode nzite eza te comme weranso nayembaka muziki ya mokili moye weranso napesa na ta mbote moye apesa na ta mbote ya pamba oyo na papa na biso Mike Kalamba eza te non eza bongo te oyo etangamaki esalemi nga na olobango na minute ata tobimisi 56 émission ata tobimisi nombre d'émissions otobimisa oyo ekanamaki esalema esi esalemi totika basala nzambe kimia lelo tokomi koya koniye koya kotuka koya koloba bien sûr na Congo na biso si 100% basala nzambe toaka ata na 20% basala nzambe basela nzambe na solo ope baotambola na banga nzambe wana mutu abungi yango aza te lelo basala nzambe bakomisa baeglise bacommerce na bango basala nzambe bele bakomisa baeglise baeglise bacope na bango bakomisa eglise esika ya okabola ya pasi eglise ezalaka place mo boye mutu ana problème akene eglise azwi solution mais lelo baeglise ekoma parmi baplace ekoma kodétruire bato baeglise ebele ya Congo ezodétruire bavie ya bato oyo abungi yango nani mais affaire pasteur Mike Kalamba oyo mingi kati na ba génération na bango ya ba pasteur to ya ba yembi kati na nkolo oyo koyeba façon ya kolobela ngo na internet te akoya na problème grave na zo bisabino akoya na problème grave bomoni likambo e créer ba conflit entre bango na bango so ba koyeba ndenge ya ko s'exprimer te na internet et ko créer bango ba conflit et ko créer bango ba problème entre bango na bango so ba ozana manière te ya ko expliquer ngo na internet elimpe eza nango pete ke mutu yo so fa ya ko expliquer ngo na internet eza bongo te ce que tombe que écoute on a analyse ba poser question ko kipe ko échapper ngo ko souhaiter ka te na présenter ka ba mes condoléances na ba famille ba kufeli na présenter ba mes condoléances na en tout cas courage na pasteur Mike Kalamba pour on ne sait jamais le ko eli Mike Kalamba me lobe ko elande ko mususu stade de martyr ezakaka stade de bukanite ba longoli stade terre au moins que le gouvernement a ba précaution mususu pour na ba concert et beta na stade de martyr mais ce qui ka stade de martyr est ouvert pour na ba concert boye ba ke lelo ekweli pasteur Mike Kalamba lobby ekwela mutu mususu auto éviter l'homme ozana besoin beta na stade de martyr Jésus dit ozana besoin beta ba tout nyonso ozana besoin ba beta. Alors, eloko yo esera ke basala nzambe tango ba poser bino ba question, boye ba nini beaucoup répondre. Bozala quand même na intelligence pe sagesse ya ko répondre na ba question nyoso. Affaire ya pasteur Mike Kalamba eza likambo esi kwei. Ngana wa bandela toujours ko yebisa bino, eza likambo esi kwei ba famille eleli. Ba famille eleli. Lobi na yambi appelle à maman moko alobi peut-être cause à la sabotage o balingaki ba saboter ba sala Mike Kalamba et coup d'état. Maman moko a présenté moi lobi mutu na mutu alo bango na ndenge na ye ena mutu musu omona mabe côté pasteur Mike Kalamba ena mutu musu omona ke ba sacrifier ena mutu musu omona na ye ke non eza na faute ya batu Nathalie vidéo moko lobi amen non peuple congolais pe biso moto lo kwa bata problème mitu omona ke ba policier bazaki mukie bazo beta bato baolo bata bo kota te place na kati c'était mais bato ba tindika ba buki même ba limite wana batiaka ba buki yango ba tindika ba kota ne lulo bato banda kota soki ka moko akwei misu batamboli likolo na est-ce que muto wana ozana bomo ite alors d'autre part topé sa problème faute na pasteur Mike Kalamba d'autre part topé sa faute na ba organisateur d'autre part topé sa pe faute na biso moko population biso moko d'autre part to mi pe sa faute bato na bato ba mi pe sa faute na bandenge na bango alors to yeba ka ndenge nini o biso to gérer likambo ngo eza likambo gérance to yeba ndenge to gérer mais ça c'est que to kotisa bato nyoso na kati ya problème ngo yango nde ekomela biso mabe. Toko kote batu nyonso na problème ango te. Muta osala interview na bien, mais yo tango ya otali interview na bandenge na yo.
oluki problème na bandenge mutu na muta libre osala interview na ndenga lingeli mutu nyonso azoteka nga fona kotela mutu boye nga fona kotela mutu boye nga non mutu nyonso aza libre na ndenge ye amoneli asala makambo na ye na ndenge ye amoneli ke non eloko eza facile boye eloko ezaki boye ezongisaki boye so bolandi bien nde natieli bino José Nzita alobi yango avec sagesse mais liko l'accepter que José Nzita obanga pasteur Mike Kalambay ndenge biso to memela ngo to linga José Nzita ya na internet ya ofinga ya na bato musu ba mesana ba kofinga te ya na bato musu bo tika lo mone jamais na internet aya ba di kofinga yo kutu osala date irsi botelo TV bomo aliboso na bino zéro mafinga botika lo mona ngate siko bolinga ni José Nzita ya alobaka mabe. Est-ce que parmi basala nzambe obomoni bakoti likambo yango parmi basala nzambe obomoni basali ba analyse yango est-ce que deya bomoni musala nzambe moko aye abandi kofinga pasteur Mike to abandi ko condamner non baza quand même na droit ya soutenir passion muninga na bango azana ngo ba quand même na droit wana biso ba internet biso ba toto oya biso ba chroniqueur biso ba youtubeur biso ba journaliste biso ba toya to sala ba analyse normale toya oloba normal likambo eza boye place à faute opesa faute place à boye mais boye ba ke bango na bango ba serviteur de Dieu bango na bango ba sala ya nzambe ba na droit ya ko protéger pe mutu na bango ata likambo bango eleke na ndenga mabe botika lo mona bango te ba oloba mabe na internet botika lo mona bango te baya oloba asala ki mabe fallait pas sala boye fallait soki ba oloba bango na ndenge mo ya kuzu entre bango na bango so ba bimiselo kwana entre bango na bango mais ba ya vraiment na internet ba ya ko ya kolobelo kwana ko ya ko s'attaquer na au moins za la radio Deniles au moins za la radio Deniles ndenge to moni papa nso Deniles ndenge attaquer directement Mike Kalambay au moins za la ye mais bango na bango ba luka d'abord ba protéger ndeko na bango ba oyate na internet pour que ba ya koloba asala ki mabe asala ki vous croyez que je l'ai dit tandazana ata soka moni que pasteur Mike asala mabe alors lo bango na internet liboso ba tunyonso alors lo bango na internet te liboso na biso nyonso peut-être que ko lukaye na bandenge na bango to soki o lukaye te o luka melango abombango mais na internet o luka loba maloba mabete o luka loba malamu pona ko luka kopelisa moto te mais biso ba journaliste to biso ba toto oya biso ba pandisango nde to oya ko posera bango ba question moko o epesa lokumu te o ye olukela ka bango ba conflit ezaki to te le frère Patrice sera lobby pour sa chef en gospel. Oh, abungi yango nandi ke frère Patrice nazaka chef na bango. Donc, bango na bango jamais bakoyi koya ko luka ko beta su muninga na bango basasi. Esika bato ba esika muninga na bango aza na minute frère Mike Kalambay alo kwa mukili mobimba etalela ye. Donc pasteur Mike Kalambay na minute mukili mobimba etala ye mukili mobimba ebambe mabanga. Ba famille ba kufeli ba oloba donc alo kwa na équation moko na minute aebite asala nini. Malgré entouré na batou, malgré batou ba okota, malgré batou ba oloba, malgré batou ba calmer, mais o ils ont na katsa motema ne, peut-être yeka nda yebiango. O a subir na minute, peut-être yenda yebiango. Mais bango na bango bana droit wana te, ke ba ya ko sala be émission pona luka ko bakisa muninga na bango passe de atali kambone le kake zale mabe, bango bana droit wana te ya ko apuya ngo zale mabe, il fallait pas ba opesa passe na mutu na bango. Mais lo ko na biso to comprendre ngote. Et là, on a battu, il va comprendre en côté. De là, on kolobela frère, je viens de dire ta poignée. Quand le bima mala, on fait le barama mabe. Comme moi, dans moi, mais ça n'a qu'à tolo barama be pour na batu. Toi, y'a qu'à kolo barama be pour na baninga do. Yé, fallait peka aya, ajo le sous almet, appelle, c'est si qu'à pétrole les a. Non. Tobolinga, je viens de dire ta aya, ajo le sous pétrole, asopa likola moto. Non. Alobi ma bête, alobi bien. Ko bengisa fali to ko bengisa wera to ko bengisa mutu boy yango te mutemimi batu ba kufa na stade yango te mutolobaki ka batu ba kufa na stade nana efsibino ke présence nzambe zaki te po Mike Kalambay bengisa fali po bengisa ki wera son o salami etanga make sale na bongo po population ezalaki ebele alors na minute mutu na mutu azo réaliser likambango na ndenge na ye
na minute mutu na mutu osala likambango na ndenge na ye mutu na mutu oya nango na internet na ndenge na ye toluka opesa bato foti te affaire oyo eza ya pasteur Mike Kalamba lobi da bobandaki na mama na Deji Mboma lelo toye na papa na biso nani papa na biso José Nzita peut-être frère Patrice Bozieu était pas sengi pardon à population pas sengi pardon à population siko to luka ndeti nini toi na posa faire on to let yango bango nyonso non mutabete conseil ezale pasteur Mike Kalamba bino bokasi nda zana pa zana esengo zape na esengo te est-ce que ba souhaiter ki bato bakufa bongo mutu ni yango oya ko se préparer que beta concert a souhaiter bato bakufa to lobele stade to lobela e makasi po eza pasi o ba famille ezui bato bakufi bele pesi pasi na ba famille yango to ya to lobela nzambe nda yebi likola bato bakufi nzambe nda yebi eloko ni ekozango nanga na yo to yebi te to yo tatone balekisi bato basali boy nzambe nde ayebi eloko nini oyo eleki na se ya likambwana soki ezake bato nde baluki balekisa bato nde basali bongo mpona kosabote concert etala bango so ezaki eza basacrifice etala bango so ezaki bato bakufi kaka na betufuma etala bango tomoni basi azemi mutu nazema 9 mois okeluka nini na concert omoni alors boya kotia basala nzambe nyonso poa wana te na mutu boya oleta bango poa wana te j'ai tangani alors na problème moi utolekisa na mama gerda awa papa boya subola telika ba pasteur Mike Kalamba au bange poani muninga na ye andeko na ye kati na nkolo nde bango balobaka mon frère kati na nkolo baba ndeko kati na nkolo papa Mike Kalamba abetaka musique José Nzita abetaka musique différence eza po Mike ya pasteur José Nzita pasteur te c'est ça la différence mais baza bango nyonso baninga na musique baza bango nyonso bata domaine moko tokoya koloba te tuyaka koloba ke non il fallait kaka ya kokobeta masasi il fallait kaka aya koloba mabe il fallait non bato nyonso bamesa na critique te na oyebisa bino moko totiaka matoi metokanga munoko bomoni na fero moko zwa litoi tia yoka mezwa munoko kanga surtout bango bato basela nzambi surtout bango bato bana click wana boyebi problème ekokozele soka yeka lobi mabe abet lelo bomoni Denis Lesa lobi oyo esengela loba Denis Lesa na États-Unis ana Kinshasa te Denis Lesa na États-Unis et puis boyebi likambuni oyo memi Denis Lesa ti na États-Unis donc tout kana tsoko crucifier José Nzita pour rien ana problème na Mike Kalamba ite aye asali analyse na ye alobi ndenge sengeli yo nanga pe tosala ba analyse na biso to loba lolenge esengeli meto ya te poto ya susuko kozwa sete to kotisa lisu na lidusu to balola po makile bima non kozwa sizo to kotisa lisu na pota to chuba po makile bima te abima bete alobi na ye malabu courage na ba famille obakufeli courage vraiment mes condoléances na ba famille obakufeli en tout cas nzamba yamba milimo ya bato bakufi nzamba mona ke bakufi po na concert bakufi po bakende ko lukelunga nzambe ayamba mulimo na bango donc courage pe la pasteur Mike Kalamba eza mambo ya rango lelo ekomi melobi kuna obosana nao eleka mais peut-être ba famille onde bakufeli ba obosana kate en tout cas courage na bino nyonso lelo likambo ye makasi be po pasteur Mike na Moïse Mbie bazara na ba mes attentes so bazaki na ba mes attentes te peut-être balinga pe ba loba nenge likambo ngo ya na internet te bato ba ye nango ba loba bato critiquer bato loba donc nzambe ka anda yebi eloko nini oyo elekaki na stade de martyr et puis nzambe moko yebi pourquoi azwaki milimo ya bato bakufi so ipe nzambe signaki te balinga pe bakufa te donc nzambe moko ayebi le pourquoi a autorisé makambo wana esalema merci na bato bolandara Irsil Botelo TV nzamba lola za lelongo na bino ndeko okoti mba liboso na chaîne na biso en tout cas tango zo s'abonner ko bosana te cliquez cloche à notification pour que prochainement
tango totamba analyse na biso ekomela yo esika nyonso okozala. Mbote na Linda bukulu ya balinda, mbote na papa na biso putu machala ba depuis Cape Town balobi Grand Central tombé donc Wembeck c'est Paris. Mbote na yo esika ozali, mbote na princesse Allegri ya mama Yvonne ya yo ba bisou yango yo, mbote na Madeleine Akeita, mbote na batu nyonso vraiment obo soutenaka musala Irsil Botelo TV et kende liboso boze bele obo benganga na loba toujours numéro nanga na tsaka pene wana pona bato bomoni ke boza na remarque ya rosala. En tout cas numéro na biso ezaka wana liboso na bino pona ba remarque na bino eza boye malamu na Irsil Botelo TV. Partagez biso na Facebook, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp, nzambe akopambola yo. Wana ngana bino tukutani à la prochaine occasion. Ce qui est Soumassia a zongité. Bisous. Bye. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.